Isaac News et Télévision. L'homme est simple. José Young. Pakistan Mabian. Bien l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. 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 Yeah, un temps pour tout. Bonjour, bonsoir na bandeko oyo nyonso balandaka biso na kati ya Isaac News et Télévision. Na pesi bino nyonso mbote na ba mabota na bino, nzambe ya lola apambola biso na souffle de vie oyo azosalela biso tozalaka toujours wana po ete ebele baza na bambongo, baza ba riche, baza nini, lelo baza na bomoi te, baza renommé bayebani na se na moi awa menzambe azwi molimo na bango yo nanga ozotalanga nzambe apesi biso lisusu bomoi. Merci beaucoup. Moto aza liboso na bino babengaka ye José Young, l'homme simple. Naza pe na baninga oyo basutenaka musala oyo tosalaka bien l'image losako na yo ndeko. Toza wana na mama Karine Lutala patrona. Toza na mama Vicky Sifa pe mama Vero Mbingo. Na pesi lisusu na mbote na Ilde Mpuru losako na yo kotozali. On est ensemble yango na ye to partager moi makanisi oyo toza na yango. Bandeko nalingi lelo na lobela sur passeport congolaise. Passeport congolaise eza na 3 sortes. Toza na passeport congolaise rouge. Toza na passeport verte. Puis toza na passeport bleu. Rouge eza oyo babengango passeport diplomatique. Oyo ba diplomate nyonso bazwaka. Tomona bapesa ngo badaju, bapesa ba maître Gims, bapesa Kofi Olomide Mopao Mokonzi. Wana ba passeport oyo toza na yango. Toza lisusu na passeport verte. Eza passeport de service. Oyo bapesaka bato batindaka na ba mission de service. Yango eza vert. Donc, soki oke wana okozwa no yango. Mais toza pe na passeport bleu. Oyo ya souffrance. Avo zango, il faut okota retraite, au génie, balé yo mbongo, bakosa yo, ba manipule yo. De tout ça là, yango tozo lobela mokolo na lelo. Passeport rouge, ce qui oké kosa l'application na yo, et ça la kaka mokolo moko abimise lo yango. Mokolo moko 2 jours passeport wana ebimi. Wana eza ya bakonzi. Eza ya batu oyo banyokolaka biso oyo baza na facilité ya makambo nyonso tokolobani. Toza na passeport mususu, passeport verte. Oyo ya service. Anotino mission de service moko boye na Afrique du Sud. Passeport yango yangwana wa apply. Wana une semaine passeport ebimeli aux yeux yango na maboko bapeso mwa misolo okoki ko voyager pona service oyo batindi yo. Toza na passeport mususu, passeport bleu.
wanande suka ya makambo wandeko. Wanande monyokwami. Wanande okokotela ngo gêne. Wanande okoki kosala ke vraiment okanga batu misu bandoki. Menzoka nde eza nango kimutema mabe. Kimutema mabe. Le passeport ya mboka et comment il faut ça la gêne pose yango. Ngana mona on dirait bakonzo yo nzamba pesa biso bango baza bakonzo wa mitema mabe. Telle facilité à passeport na bango. Oui, bogolo bake bango nde mutu bazo kamba. Oui, eza mabete. Mais bazo kamba. Po ba bengo chef, il faut zana population, il faut zana batu. Mozo kamba yo moko ozo komisala ozala bien, mais population ozo kamba baza mabe, bazo souffrir, bazo mona passe. Soko bogolobela biso lisusu nini? Nini oyo bogolobela biso lisusu? Bandeko. Nini oyo ekozalake donc ndenge zawana vraiment non mais bazo bengo chef pona ozana batu moko boye andeko po bongola mitema na binoko elobi prophète ngefa ko bongwana bolingi ko bongwana te ko kufa bozo kufa pete changement bolingi te miyibi kaka bino makambo nyonso kaka bino population ezo souffrir na makambo nyonso na domaine nyonso. Bandeko ata kutongo bozana mitema mabe. Yo passeport na yo ezo bima lelo. Mais oyo ya blé passeport ordinaire oyo mutu nyonso akoki kozala nango po bima bato alibanda nde bakoma luka bakende basalango pesanga 300 na bimsolo express. Mais on est à désordre. Poutia baluamba la moko mutoye apply passeport na yo normal. Mbongo koti na caisse à l'état et sungi pe batu. Mais okomona pesa boy, zongi sa boy, kende boy, tout ça pourquoi? Pour la nini? Toyoka baloba ke passeport eza na $91, mais ceux qui moutake ça la passeport et ezakal sous $91 te. Hein? Eza $91 te. Okoyoka 300, 400, 500 express. Bandeko. Bozala pe bato nzamba pesi bino bokamba. Bozala pe atana mawana bango. Na mboko nga na fandi ukokendela okesana nini na affaire étrangère okesana okobenga bakotuno bakotuno date de naissance na yo bakotuno kombo na yo mobimba o confirmer bango kombo mobimba po déjà ozawana déjà apprendre fik empreinte déjà ils sont chango banda kala ezalaga déjà kuna bayebi ke mutu la zaboy. Bandeko. Pourquoi bapesa biso bakonzo yo? Pona nini? Tozana carte ya identité te. Passeport go sunga biso. Mais okomona ka passeport wana bato bazana droit basala biso passeport eza problème. Na point de lisusu ke na mboka na biso nini quoi permis de conduire ezala lisuti. Yo sorti nini ya mboka. Ata place moko te ke ta mususu domaine esimbaka te domaine esimbi. Ezate. Bande kwa ata binomoko. Ata binomoko. Tala passeport na lobaki. Rouge yango yo. Oyo ogonyo kwa mati. Rouge na ala kisabino o moni rouge ogonyo kwa malango te.
oyo pampa ozwi pona bango bakonzi baza na opportunité nyonso passeport facile ya kozwa ngo nini mikanda ya kozwa ngo eza facile kozwa visa eza na facilité kolia baza na facilité komela bana facilité ata koure eza te bango bana ba groupe minene bana facilité mais ba congolais oyo bapesi bango lokola batu bakamba kolia pasi courant ezalaka te bape na droit ya kosomba courant nini groupe électrogène te donc ozomona bakeli susu ata na domaine ya passeport bandeko na ngai bandeko passeport pe pasi il faut gêner il faut obimisa osambela nzambe sunganga passeport na nga boye nzambe boye mais tout ça pourquoi pona nini bandeko pona nini bandeko na ngai passeport ezanga valeur partout tango kokende bazotala atala yango popesa pe population ata mwa valeur ata mwa esengo ata na domaine moko ata ya moke mais ekozwa bino nini passeport ezali remplaçera pe identité ya motu mais tala biso tosala nini na mboka oyo nzambe apesa biso mboka ngo biso nyonso de toya kaka kotika bato ka bango bazalaka bien ka bango bavivraka bien biso makambo nyonso bakala biso petit peuple bakalaka biso elobi ndeko na ngai Fabien koswanika lobi ke biso famille ezanga griffe lokola famille ezanga griffe eza pasi po tozala pe bien na se na moi vraiment tala napesa bino exemple ngai awa na kolongwa awa place naza nabi nazoke na Londres naza visa te petang ba mona ka passeport na ngai ba contrôler pourquoi ba contrôler kaka batala nga ndenge ezalaka kaka ba beti nga caché ya entrée na koti sorti même na kenda Amérique na ke France na ke nini visa ya nini mais biso pays oyo toza coloniser oyo tokoki kobenga bakoko na biso Belgique kutu nde muto nyokolaka ba Congolais Belgique ka muto nyokolaka France kutu mwa muke mais Belgique ndenge nyokolaka Congolais c'est quoi moni Congolais ndenge go checker Congolais ndenge go maltraiter Congolais de ozalata na idée bandeko esalaka pasi pe esalaka eza mawa vraiment eza passe na ye na leli bato babenga biso pourquoi papa José bosala be mission ya modèle wana te tosala ata basi tosali yango bato ngo bayokaka bato mabaza teti na ibite soki penza bazala lisu peka ya monde na biso awato ta musu ba changer makambo pondeni yozo kamba population zo kamba ba nyoko ma yo ozano à l'aise bandeko to sambela mingi pona mboka wana eza pasi na mawa ngai na yakika koloba passeport na biso avozo ngo il faut ça la retraite o nyoko ma osala nyonso ko voyager na mboka na biso eza lokola muto akoti donc ce qui était de naïbité menzamba sunga biso un jour on a lobaka il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde to sosola kaka ke mokilo yo moto akela ngo abetela ngo tolote merci beaucoup nasengi bino ka devoir moko pona bo soutenir l'homme simple José Yungo bo s'abonner bo partager
bolaike na Isaac News et Télévision pe na l'homme simple télévision de on est ensemble. Bye bye. Mokile yango mutu asala yango abetela yango tolo boye te. Me yo so mokilo matisa yango na mutu mpona nini ndeko? Eza nini? Kitisa yango ko okobeta tolo mpona nini? Ye moko akela abetela yango ata tolo boye te. Il est temps pour toutes les choses.